Bobongo. C'est avec déjà moi l'introduction, je pense bien. Vidéo avec Bosso. Alors, si on a des gens qui ont parcouru différents systèmes. Système ezalima sanga ya les sanga ya biloko oyo ezali na ntina moko soki na koloba ngo ndenge wana. Alors nzoto ya motu ezalaka na basystème selo badonné na sa nango na retenir 11 système général na kati ya nzoto ya motu. Alors kaka ndenge na desinaki yango nako alors kaka ndenge na desinaki yango merci pour nalingaki na numéroté yango ce fois que bomona baorgane de sens ekende nao na minute oyo comme ça tokomeka kobimisa parce que à partir ya bobongo déjà na sitango oyo déjà bongo bongo oyo moko déjà za système ya makasi ya connaissance quoi. Alors à part bongo nous allons dans un système circulatoire yempe ça makila na kati ya nzoto yepe azali na action lisusu ya makasi place esika mitoke koyekola motema mosala ya motema na nzoto ezalaka nini, motema esalaka ndenge nini, motema esalaka nini. Après ce système circulatoire tokende na système respiratoire oyo ezali bapoumon tozwaka pema na libanda tozwaka oxygène na libanda nde ekendaka na makila na motema po elesa nzoto tozala. Alors système na yo wana ya motema ezali vraiment très important. Et puis système oyo ezali ko mettre biso en contact na environnement, système respiratoire ezali très important. Il y aura encore un autre quatrième système où ezali système reproductif. Système reproductif. Quatrième système où ezali système reproductif où il permet à biso tout se multiplier. Et ils ont la rôle ya makasi na moto yo na kati de l'oreille circulatoire ils ont mis na kati système nerveux ils ont mis na kati malgré tout le monde dans libanda ou ekuzo mais système reproductif ils ont na kati pe na libanda ils ont affecté l'environnement ils ont affecté kati na biso. La sexualité et vous avez vraiment tabou, vraiment mingité, alors moi je trouve que c'est le moment il y a pour le système reproductif très important. Nous sommes les oreilles bongo bongo kati ya système pour ne pas aller trop vite. Tableau faisant déjà prêt. Alors, selon va donner ma référence par rapport à Internet, par rapport à dans la classe, on peut énumérer 11 systèmes de casse auto. Et puis dans le système, on a un système mini tout le système alors le système est liboso où on a énuméré les systèmes circulatoires. On a un cirque. Comme objectif, il y a beaucoup de na lingala. Alors à chaque nzela on va okende kotanga la partie où on a yebi en français et tout en anglais na kosala moins fort na pesa moins signification de lingala pour que tout le monde yango moi mot et kosala vraiment moi pas mais ezali makanisi ya mikolo ya to kotala ndenge nini
occupé d'organiser l'éducation dans le sens de la les aliments alors si c'est un système circulatoire nous avons monté au lieu de nous maquilla nous avons monté entre parenthèses maquilla parce que le système circulatoire nous sommes et c'est le système mobile et c'est monté kati yazali na parti na miteni na kati na ye azali pe na ba vaisseau na ba réseau oyo place atindaka makila motema ye moko aza sanduku ya makila siko atindaka ba makila na nzoto na ba vaisseau atindaka yango na ba artère pe soki atindi makila na shikonyembo il faut compléter ma photo soki atindi makila na ba vaisseau et na nzoto makila nezonga ezongi oxygène eza te ntango boya il faut eleka na motema ekoti na mipanzi ezwi oxygène na libanda oyo tozali kopema biso topema nini tala formati mipanzi na kopema nini soki makila ezwi pema wana nde ezongi na motema atindi yango lisusu na nzoto mpe esalamaka lolenge wana bomoi na biso mobimba alors soki tolongo na système circulatoire tokoke na système digestif système digestif nga nakoki kobenga yango libumu ce qui l'a dit entre parenthèses, dans katikati yaba. Nakoyi kobego yango kolia, makila biloko, bilengi. Wa système digestif ezali moko ya ba système oyo ekardaka ebatelaka biso tozala makasi par rapport à biloko oyo tozali kolia ndenge tozali bato ndenge tovandaka na mokili na nature mpo tozala na bomoi esengeli toliaka bankasa toliaka bambuma toliaka biloko ya ndenge na ndenge oyo ekomemela biso baprotéine oyo ekobatela mikuwa na biso oyo ekomemela biso sukali oyo ekosala ete tokoka kokanisa biloko wana tozwaka na nature mosusu ekomemela biso mafuta oyo ekobatela biso na bamaladi na bokono alors système digestif nde asalaka mosala wana biloko nyonso tozali kolia na monoko ekota na libumu ye akobalola yango atali oyo ezali malamu atindi na nzoto esala mosala oyo ezali mabe atindi yango ebima libanda yango wana ebimaka na nzongo soki tolongo na système digestif tokoleke na système endocrinien système endocrinien nakozanga endocrinien nakozanga vraiment organe nini nakoki kopesa bino mpo wana vraiment ekoti mwa moke na kati na cercle noir rouge ekozala parce que avant to vanda bien na système endocrinien oyo bomona ngo malamu il faut toleka na mwa basystème mosusu alors système endocrinien ezala mingi mpona bascientifique parce que la série ya bavideo oyo ekozala en général pour la communauté mais particulièrement pour bana oyo bazali kolinga bakuma minganga bana oyo bazali kolinga bayekola pour la communauté mobimba ekozala mpona moto nyonso po ayeba lolenge kani nzoto na ye etambolaka lolenge kani nzoto na ye ezali na biteni po ayeba koyoka nzoto na ye alors système endocrinien
a besoin il y a des participants. Balinga vous avez belé dans ce rôle qui n'a Christian Nimbo déjà. Mon ami de travail à Canaï déjà. Aza déjà dans partie où il faut intervenir. Naza Kobenga Balinga Oyo Monique au salut de mon intervention par rapport à n'importe quel système. Total on a ingénieur Bara. Dernier tour pour inclure il y a un Katia programme tout ça toujours dans les cadres Kapola Mayele pour bien-être de la communauté. Le système endocrinien, ce que le système endocrinien pour le système intertegumentaire. Système intertegumentaire. L'oposo na biso oyo ebatela biso na balolenge ebele. L'oposo na biso oyo ezali lokola couverture avec un système intertegumentaire parce que va travailler à l'une à l'autre de part et d'autre. Pour compte la kati l'oposo. Makambo ya moto ezali na kati. Makambo ya maleli ezali na kati ya loposo. Ndenge nini to réagisaka na température ezali na kati ya